députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai bon dobi ya weekend pona bino to bokolanda biso lelo eza Black Friday pona ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique ba o balandaka ba makambu misusu o bandeko balandaka masolona député bandeko nanga Kinshasa lobby ezalaki ko vibrer plus de 6 chefs d'État na Kinshasa pona un forum sur quoi ndenge nini tozali ko traiter ba mama ndenge nini tozali ko traiter bana na biso ya basi ezalaki masolo wana bandeko nanga masolo to kobeta Willy Bakonga azali banda depuis le soir après un bon moment l'ancien mineta ya EPST azali banda Congo hold up bato bakola la pongité lobby bakendaki ko négocier na IGF ndenge nini bakoki ça c'est la banque BGFI banque baki ko négocier ndenge nini akofuta 43 millions de dollars oyo bazwa bandeko na ngai Mboso Bati Lukwebo Sama Lukonde Siambongo masolona député bandeko na ngai na lingi to ramasser moi mokembango mbangu oyo ba masolo wana tomeka ko solo la tomeka ko échanger un tout petit peu biso na bino bandeko na ngai to solo la masolo. Je vais commencer par expliquer une situation. La situation que je vais expliquer est allée benga kinga certainement pour na basia mampinga ou basala mutualité na bango nandenge bazo signer ba partenariat avec les autres. Je vais chercher peut-être si j'ai l'occasion de vous balancer quelques images. Il y a cette rencontre. Je m'excuse beaucoup parce que na réponda ki nangote compte tenu d'une urgence au Nazwaki na Makambuya classe. J'ai été appelé et personnellement pour que na répondre na manifestation et pas ba mama ngai boko limbisanga peut-être que prochainement na kozata na koya bolimbisa vraiment ngai ezalaki et salemi la signature de partenariat entre Mutuelle et Abacha Mampinga na quelques banques de la place. Tokozongelango, on va causer. Mais avant yango bandeko nangai de communiquer ndeko JFM service akoyamba bandeko akolever matanga ya na ye oyo akufaki kuna na poto na Allemagne et kozalande samedi oyo le 4 de bakomeka ko solola na ako lever matanga na bandeko oyo nyoso batalaki JFM service azali ko informer bino que c'est le samedi déjà le 4 de akosala ya. Un autre communiqué auto Pesa Kibino le 11 décembre 2021 et cause à la kilte d'action de grâce à mémoire et à maman pasteur maman Nicole Kinzonzi Mbona épouse à pasteur Ogi Mbona à Londres et cause à la na Wood Green na 18h30 et de 18h30 à 23h30 alors et ko salema ba poème et ko salema kuna ndenge na Pesa Kibino musique et ko beta danse paroles de Dieu ainsi de suite, et que appelle l'occasion pour le lancement officiel, il y a Fondation Nicole Kinzon Zimbona, NKM, et Ndenge Okosalema. Je pense que c'est déjà les 11 décembre, Oyo, Ndenge Okosalema. Na ligne tobeta masolo un peu rapidement, bande konangai. Lobby, il y a eu une grande rencontre. Au moins 6 chefs d'État, baye na Kinshasa. Baye na Kinshasa pour nini. D'abord, baye pona ce forum na thème masculinité positive pona nini pona ko protéger basi ko lutter contre violence ba mama na biso ba subisaka bana na biso ya basi ba subisaka ko se rassurer que traitement o ezali kuna ezali ko salema ndenge nini. Batou Babimaki, il y a eu même notre ancienne présidente, Janine Mabunda Lioko, était là.
chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, nous allons accueillir notre deuxième champion, qui est considéré sur le continent comme un des leaders des réformes institutionnelles. Merci d'accueillir, please welcome His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. Excellency President Felix Antoine Tshisekedi, Chairperson of the African Union, Excellencies, Heads of State, Excellency former President Ellen Johnson Sirleaf, Présidente Ellen Johnson Sirleaf, Excellency Moussa Faki Mahamat, Madame Binta Diop, Madame Binta Diop, should not forget the First Lady of the DRC, je ne me dois pas oublier la première dame qui est ici avec nous. distinguished ladies and gentlemen. Distingués dames et messieurs, I would like to begin by thanking President je souhaiterais d'abord remercier le président for Tshisekedi convening pour avoir this conference convoqué la présente to conférence bring into focus afin the role of men de mettre la in the lumière elimination le of violence rôle que against jouent les hommes women dans and girls. la lutte I also contre la violence faite aux femmes et aux filles. Je remercie également le président Nana Akufo-Addo de son leadership en tant que leader de l'Union africaine chargée du genre et du développement, et aussi le travail effectué par le réseau des femmes africaines conduite par son excellence Ellen Johnson Sirleaf. Les femmes et les filles restent vulnérables aux abus. Pourtant, nous avons déjà reconnu que cela n'est pas juste et que cela est nuisible pour nos efforts de développement. Il est évident que de manière générale, ce sont les hommes qui sont auteurs des violences contre les femmes et les filles. En conséquence, les hommes ont non seulement une responsabilité toute particulière de s'exprimer, mais également d'agir pour nous attaquer aux entraves structurelles et toutes les entraves et tout ce qui favorise la masculinité destructrice et renforcer les notions positives. Gender equality is much more than a moral obligation. Les femmes, c'est plus qu'une obligation morale. Il s'agit d'un droit qu'on ne saurait négliger. L'autonomisation des femmes doit s'ancrer dans des cadres juridiques et politiques forts. Au Rwanda, nous avons créé plus de 40 postes de protection pour les victimes des violences basées sur le genre. Des centres qui fonctionnent 24 heures sur 24. Grâce à cela, nous avons pu enregistrer davantage de plaintes parce que les victimes se sentent en sécurité lorsqu'elles se plaignent.
En conséquence, le leadership est très important pour trouver des solutions sur le continent. The African Union's ability La capacité de l'Union africaine financer de manière durable les initiatives pour lutter contre la violence à l'encontre des filles et des femmes permettrait d'accélérer le progrès en collaboration avec les États membres et aussi avec des programmes tels que le programme Liborel des Nations Unies. it is time Et des initiatives de la même catégorie, le moment est venu, devraient ensemble, dans le cadre de la Convention pour éliminer les violences faites aux femmes et aux filles. Pour terminer, I want to emphasize je voudrais souligner that to see tangible results que afin d'obtenir des résultats tangibles, il faudrait que la paix et la sécurité restent à l'avant-garde de notre agenda. but most importantly we must commit Plus important encore, nous devons nous engager pour nous attaquer and à boys l'état d'esprit that négatif normalize violence quand against women certains hommes, certains garçons qui font de la violence à l'encontre des femmes et des filles une we normalité. can end. En conjuguant nos efforts, nous pouvons mettre un terme à ce fléau. Here I wish to thank you for Et your kind pour attention. terminer, je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Mr. President, for your speech. Thank you for more examples that Je you vous gave. remercie, Monsieur le Président, de cette intervention. Je vous À remercie de présent, tous les exemples donnés. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous allons accueillir Son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'essentiel n'est pas d'avoir peut-être banabasi tozo chaka batu kaka na Facebook yo wana mwasi nangai lokola ozo welela na mutu ale bozi botutani mbebo ozo welela yena nani ozo welela na yena nani. Mais traitement de cette femme là, traitement ya banabasi mutu akobota banabasi awa komona lokola ya botite, il faut kakazwa mwana mobali ye ainsi de suite. Bana basi wana pona batinda bango na classe eza problème. Pona batinda bango na classe eza problème. Et la conséquence eza que makambu ezali ko salema malamu te. Yango balobi il ne faut pas etikala kaka nzembo. Mais je vais essayer de réfléchir. Lobi na yambaki mama oyo na mwana na ye. C'était le même jour. Pas seulement que balobi bavandeli bango pona koboto la lupango na bango, mais il y a eu aussi la question ya fi oyo balobi bakendai ko violer. C'était hier le 25 que j'ai réalisé cette émission là. Ça ne va pas, bayeko kanga mwana oyo. Mariele na yeza penza bien te. Bakange bakitine na zamba kona peke ko violer. Ya mwasi. Ya mwasi. Police aki a violer mwana oyo. Eza ko violer mbala mibale. Ya liboso ezaki ba police alieni wana. Ba violer ki ye. Toke ko porter plainte na auditorat militaire. Plainte wana yeke kaka boy. Ya mbala mibale bayeko violer na ba police ya Dodo Chinyama. O bavanda na lupango. Nde bayeko metoke sus na auditorat ko porter plainte ya mbala mibale. Mukolwana nde bayeko lakisanga ye kuja wana na mwesepo azaki na soda na police o azaki ko bramenga arme soki na kena lupango. Loko na mwana ki baunde na yeko mona ye kuja ngotangu balakise ke mamango ye wana na mone suna auditorat te asimizela akei. Nde mbala libosonga na mwana pe kuja ngo. Koloba mwana oyo abela meningite. Alobaka penza bien te. Biso moko lokola tomesani na ye onde to comprendre po aloba makambo le contraire. Ndenge azawana. OK. Siko nani ayibisi bino que ba violer ye ou bien bolinika bo aggraver situation? Non, tu vas aggraver les preuves ezali. Comment est-ce que tu vas aggraver tout le bail kamweza? Preuve ezali. Qu'est-ce qui s'était passé? Bon. On a expliquer parce que biso to nangam na tikala na bango. Tikala ki misali.
ngai na ye na cadette na biso ya mwasi aza na 12 ans. Ezalaki un certain dimanche fallait kutu pour chaque dimanche ngakanga bana mwasi na bango. Fallait nakende na bango vu que totikalaki na insécurité bapolisier wana bakomeda komenace biso tout le jour. Ya bongami akende église nga balokolaki église moyona kende na yo eza te mpo yo otikala awa ye moko na nsima. C'est mieux soki ayeba ovandaka na kati ya ndako bokende epai moko te nga akikanga suki so nasilisi nakoya tovanda ntango nga nakikanga suki nazongi ba 19h 19h to nakomi nakuti cadette ka ye moko yo oza yo moko nayebisaki osurveille mpia oyebi ye ndenge azalaka aza wapi oyo tonda kotala tv korike abimaki libanda yango wapi nake tuna na balocataire mosusu batia na wana heure ni ba 19h natuni balocataire wana balobi ke mama mpia azalaki ka awa mais tomonaki ye baluki na nsima okoki kosuba apo tomoni policier moko alandaki na nsima ntango nayoki bongo nabi na baluki naki natali na torche aza te tokomi kobelela koluka ye aza te tovandi po bapolisier na kati ya lopango wana bazalaka mibale etikalaki kaka policier moko mosusu wana aza te navandi 20h naomona policier moko auti na se kuna parceke lopango eza vraiment monene na se kuna eza mai zamba na se namoni azomata ntango amoni nga directement akomi agité akomobela garçon mo azala wana mo mokonzi na ye bazala na yebisi ozobela ye ndeni oyebi bien ke aza awa te ozobela ye nini alobaki eloko te efungoli porte mama bimasi nzela akei kokendakendaki esali plus d'une heure du temps aoyaka ata mpe nayomona ye azoya osimba libungu oyo azolela auti na senepse nini directement bandi oexplike nga nakendaki na nsima nasuba directement namoni policier aye akangi nga monoko akangi nga na bilamba amemi nga ntina se kuna ayaki donc koya ntango aye namoni ye na mapapa na ye potopoto robe na ye ekatani nini nde bando explike nga na souleve robe boye azalaki nu sous-vêtement eza te sous-vêtement na ye toye koretrouve yango na ntango déchiré place policier wana amemaki ye kota akendaki koviole na se kuna et en plus de cela policier moko mpe aza na kati ya lopango wana avandaka wana nde amonaki base nyonso wana elekanaki nakendaki na tuni abi nayebaki teke aza ndeko na bino nga nakanisaki kaka lokola aza mwasi ya policier wana nga kuna bengi nayebisi ye papa soki mwasi alingi te koforce te otika ye nde omonaki ndeko na ye asala nini amataki me nayebaki teke azalaki ndeko na bino. Voilà. Et ça aussi, totalaka bana basi kaka ba intellectuel te. Cette maman abundi ndenge abunda ndenge ba mama na biso babunda ndenge abunda wana sombi lupangu na ye lelo voilà. Mais il ne faut pas tolobaka tozali ko répéter ko réciter lokola une récitation totala. Qu'est-ce que nous faisons quant à ça, les modalités d'application et Kinshasa e bouillonné ndengwa mais bande kona biso oyo ya ba commerçant na ba opérateur économique lobi wana bakendaki ndenge na yebisaki bino ke bakendaki pour ke bakutana na premier ministre bakutana ki te je leur avais prévenu na ba koyamba bino te soit ba kopesa bino mutu mususu. Je sais comment notre pays système ya lalisa bango toleka quand il y a un grand enjeu on pousse pour na trouver une solution parce que la démarche ya bandeko eza démarche na bango eza ya komituna. Un peuple qui ne se met pas en cause, qui ne se pose pas de questions, c'est compliqué. Pour nini ba Congolais bazozo mbongo te. C'est la question que nous devons nous poser chaque fois. Et nous avons introduit cette question orale avec débat pour permettre que le ministre de l'économie aille expliquer biso. Pour nini ba Congolais bakozo mbongo te. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aloba qu'il ferait des Congolais ba millionnaires. Quand est-ce que ces Congolais, chaque jour, biso yo tozo zwaka ba coup de fil, je venais même d'échanger avec un ami, Kadima pour ne pas le citer. Alobi, makamba o loka ki biso ya kosala ba Congolais ba millionnaires, kosala makan et kosala mamkolonine. C'est l'État qui met en place un mécanisme qui permet na batuke bazwa mbongo. Ce qui l'État limita ko coincer bino ainsi de suite. Mais la difficulté que nous avons, ba Congolais baza coincer. Mais papa ya baza coincé te. Les autres tozolo bela makambu ya hold up. Il y a la plupart ya ba makambu.
mbongo bazibo Congo hold up oyo balobi lelo bakomi ko négocier BGFI a défisa bato ba simple citoyen oyo mbongo combien pour que bato wana batiela bango intérêt capable yake bato bako rembourser bazwa mwa bénéfice bakotia intérêt moko akosakana te soki okebi te bayeba botoli lupangu na yo bateki Congo hold up lobi bazalaki kuna epa IGF bazo négocier tofuta ta ndambu tosala taboy 43 millions de dollars américains 43 millions bakatikati yango on crée des sociétés ça y est là et la banque a reconnu la banque condamne problème est la condamnation et toutes ces banques que vous avez mis en place même pour na bato efisa bato bazo uta na ba université jeune wana bozo senga gage à lupango na somi yango te on n'a pas de banque capable ya kosala quelque chose nous apprenons déjà aussi qu'il y a un problème dans la banque monsieur et ce que je dis le régime oyo le pouvoir ongana lobaka ya mutu ya makila oyo ya sacrifice ndenge bozomona mikolo nyonso j'ai tenu à vous rappeler ya kotalisaka bino ba image ya comment on était au front ndenge bozomona ba gaz ba masasi ezobeta avec la même police mais tant on a zotalisa bino nous sommes jaloux je suis député et à faveur te ngana za député à faveur te je suis député parce que ce peuple-là, Bana Lukunga Bandima, qui va comme Isanga député. Compte tenu de tout ce qu'il y a comme sacrifice, le peuple nous a élus. On fait un effort pour que la population wana, oya tinda kibiso to respecter oya pesa kibiso maloba. Je le dis toujours, okokuta batu, oya zo finge Eliezer oya zo loba. Ngana loba kana batu, ce n'est pas par rapport à la mission que j'ai reçue. Non. Ce qui va reproche, Eza Kokabwana Oyo, Yabande Komibal, Martin Fayoulou Mabidi na Félix Antoine Tshisekedi. Nakati wana ba tendance à boy bakolo bana monsieur Tambo. Ba tendance à boy bakolo bana monsieur Tambo. Mais quant à ce qui concerne la mission d'un député et les comportements, nous sommes restés nous-mêmes, égaux à nous-mêmes. Même contact avec la population, même comportement, yango mona kabiso avec les personnes avec handicap. Avec les orphelins, nous avons estimé qu'il fallait être avec eux. Donc il y a 10 heures de communes. Ce qui est le problème, c'est que vous avez déjà le bâti en Boma, il faut que ce qui va estimer qu'il faut tout foutre. Il faut tout foutre. Le problème est ça. Nikela matavuno obakumba mwana kumba natika te. Obakumba kabo. Kwenda sunga bana. Ko oyo tamwana batuna kangie fake teka takangie botofani makasi ko sote zonda kuna. Yo zana bana kom. Daga bana mibali. Papa na bangwaza. Papa azami asala. Aza wapi? Azaga. Aza pe handicapé toi za mobile. Aza mobile bakusani zati. OK. Siko posa na visa yani. Ya ozo a vélo ya oyo basala ka boy. Oya ko sala ka boy. Okumba osunga ka bana. Ko so jo kumbi boy ali osungi ba. Bo wa date ka so da bo date ka ko da sunga ba. To sunga ngaza te nina wale sana maiki. Bana be ba otanga ti. Ba ba otanga te. Isugi kaka lisugi. En tout cas, maman yo le biboni. Nga alisumi papa azo kokate pema. Bibi na faza ga boy. Na kokate. Ouais. Bonjour maman. Mwana sali, mwana wa. Problème est dans nini maman? Problème est dans papa. Na kotenga scanner. Na kotenga scanner. Nde basali transfert balobi lokoto koti scanner bokende na hôpital ya ndeko Eliezer te na bongo te isuni kaka bina so sokota na koti scanner ngale ba yeke ba pe wone ko sala moi na ya kotanga boye ba pri yango ibingo OK
On s'est enregistré kuna soki muke monani bakobenga yo lokola za awa na musoso. Na régime oyo quel que soit bazomo na Congo hold up elbimi awa ba makambo ezaka makambo ya 43 millions de dollars wana te makambo eza ebele na Congo hold up na 2011 bakata mbongo ya budget bakenda kosala makambo na bango Congo hold up eza na ba information ebele mais ce qui me fait mal eza batu bozana Félix Antoine Tshisekedi Bozana chef de l'État, vous entendez ce qui se passe. Les lots, vous continuez à causer là. Toyo qui peut bien beaucoup na ba banque mususu. Et ba banque wana pe beaucoup tirer les sontés. Na oyo beze fi les oiseaux vivent. C'est pas possible, ça nous dérange. Ça nous dérange pourquoi? Parce que toyebi passe. Ya eloko wa. Bambongo ekomi kaka ba oyo bazwi e bato ndengwana soki azape mena chef de l'État akoassocier ata eloko moko te musala na bango kofundaka bato omoni moto wana sali boy omoni les diables ndengwana vous avez été nommé, vous avez bénéficié de la signature il y a chef de l'État. Moi je n'ai pas bénéficié jusqu'à ce jour kaka ndenge namonaki les deux voyages que j'ai fait
bakotingana na mutuka oyo na yoka kina na yokina no bien allez ba yibazunga na sortie à salon officiel na kotina na mutuka na kotina avion. C'est tout ce que je bénéficie. Nazolo. Mais ce que je dis, on n'est pas là pour jalouser les autres. Mais yo bénéficier na nyonso nomination basali nyonso pona yo. Bien sûr, excellence, je ne sais pas nani, monsieur le conseiller et chef de l'État. On y a qu'à honneur te n'abusez pas s'il vous plaît. Congo oldo pesana se, ba suspicion à détournement ya bambongo, même procédure na ba banque bozo salango. Ata soki mutu ango boza mayelete. Vous n'allez pas agir comme ça. J'ai toujours dit que je pitié à chef de l'État. Parce que batongo zo sale la confiance, batongo bazo sepela na été, balinga ka été. Congo oldo piango ezo bimisa ba révélation et vous êtes dans les mêmes coups. C'est compliqué. C'est compliqué. Et pendant ce temps, comme Bato Balingaka Kimia, notre président, Christophe Mboso, le président Bati Lukwebo, le premier ministre Sama Lukonde, Baké et pas cardinal Fridolin Ambon, Baké Kokutananaye. Et Zapona Kosolola. Biso tozaba conflictualité o eza régime ya makilate yake zobo makaba to bazo salata hein. D'abord, je suis très heureux, très honoré de recevoir les grands animateurs de notre pays, les piliers de notre institution, à part la présidence de la République. Mais quand vous le voyez tous là, et de l'autre côté, les grands conseiller du président en matière de sécurité, ça signifie que c'est le président. Donc, je me sens tellement honoré de recevoir ici. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur les cardinals. Je crois que vous lisez ça aussi, non? Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur de bases nouvelles. L'Église comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant afin que notre peuple puisse vivre digne. Et voilà, de façon ramassée, c'est un peu ça. Et nous espérons que, bon, à partir de maintenant, nous repartons sur de bases nouvelles. Et ça, régime Yakobomate, négociation, toujours causer, toujours respecter. Parce que les gens aujourd'hui qui marchent, qui veulent marcher avec l'église catholique et le bloc patriotique, est-ce que l'ongia patriote est Zawan? Botel isanga ke o eza l'ongia patriote. Congo hold up oyo. Bazo luka ndenge nini ya kwa dormir bino makambu ya mbongo ya ngoyo. Comment ils ont saigné le pays? Comment ils ont pillé le pays? Oh, bazo prétendre koloba, au bloc patriotique. Bino bolinga kamboka oyo, bolinga Congo. C'est parce que batongo oh bazo bénéficier de la nomination et chef de l'État, n'a évité qu'est-ce qu'ils font exactement? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Les hommes forts du régime. Biso tozo talaba. Les hommes forts du régime à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tozo talabino. Mais ceux qui boza la kabato makasi tangu masase za ko beta boy. Tangu tozalaki komela milinga bilonge na bino aneza bilonge akobima na marche bino ndenge bozawa. C'est pourquoi batie bato ngana ko condamner chef de mais ceux qui tolobi ba justice ba feriste à part les affaires bazosani bien que Congo oldo pesawana bango bazaka na ba combine lelo to bandi ko vivre makambo to vivate ba empoisonnement ba nini koluka koboma c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Bakeneki kuna kokutana na le cardinal en dépit ya nyoso batu bazolo bango bazoluka kaka kimia.
Et le pays a besoin de ça. Mais ce que j'ai dit, nalobaka na l'abbé Chol, nalobaka na cardinal, Bobo Sanate, Kebatoyo, tala ba image, ndenge bazo beta basango, lelo ba mona bino na bango, bras dessus, bras dessous. Hier, madame, je vais citer son nom parce qu'elle m'a appelé. Je ne sais pas si je... Voilà, madame Bokombe, voilà. Hier, madame Bokombe m'appelle. Elle me dit, Ngaïnde n'a pas représenté les Congolais debout. Biloko wana ya bloc patriotique, biso totinda ki batute, batuana balata ki ba polo, toyebi bangote. Elle a même utilisé un message fort, je peux lire un mot fort, je peux lire son message. Je peux lire son message, je pense. Alobi, honorable Eliezer, je voudrais rectifier ce qui a été dit lors de votre émission au sujet de la marche du bloc patriotique. Je suis la déléguée nationale, la seule qui peut engager le mouvement. Je vous confirme que le mouvement congolais debout n'a eu aucun contact avec le bloc patriotique et n'a pas participé à la marche. Les gens qui se sont présentés 3 ou 4 avec les t-shirts congolais debout ne sont que des troubadours, des fauteurs de troubles. Merci, Madame Bokombe Petronel, déléguée nationale de LCD. Voilà, ça c'est le message. Mais tant que vous avez s'engager, l'objet de la marche. La marche, j'ai posé la question à un militant ya Lamuka. Bana changu. Tokutani na yeto diskitaka na bango awa na ville. Natunie na lobi papa. Oyo ozwaka masasi sous régime ya Kabila. Okena batu oyo basala yo mabe bozo tambola au nom de quoi boyokani na nini? Qu'est-ce qui vous unit? Nini zo sangisa kabino. Vous êtes allé blanchir batu bazo kamo. Oh kingasa ni zala kaboye? Kimante ke zala kaboye. Bazo kamo. Et j'ai vu même quelques personnes qui se disent bah, mouvement citoyen. Bah, mouvement citoyen, oh, ouais. Bon, que vous marchez comme ça avec les gens qui ont tué. Rossi Mukendi, oh, bozo tanga komonaï. Tous ces combattants, bah, Lukusa, oh, bah, koya. Et vous restez là-bas, vous êtes fiers de marcher avec ces gens-là. Pour revendiquer quoi? Pour preuve, le kola ba yebi eloko bazo sengate et que ezakaka eloko moko ya aventure ndenge wana batu basangani ba yebi eloko okomona neni mwilanya lobela kama kamba kongole bazo mona pasi wana komi na selemba wazo kam selemba wezala kaboye selemba wezala kaboye oh pasi ya ba kongole ba mususu oh makambo ya bitumba les ba mususu oh rame ba mususu oh makambo ya kadima ba mususu pe balobi makambo ninyo. Donc vous sentez que mutu na mutu azana ndenge na ye azana makambo azoloba. Eza tour de Babel. Et moi ce que j'ai dit, les gens qui se sont battus et qui vont dans des choses comme ça, au moins bazo senga bobeta lacrymogène, ils cherchent à se victimiser, bate kalibanda. Et bakinoa boza batute ya kwa compagnie. Ce sont les gens qui ne devraient pas sortir. Awana kishasa sanke babamba bango mabanga, ana kishasa penza na temps normal. Bayaya wana avec tout ce qu'ils ont fait, nyonso basala na mboka oyo. Baboma baboti, baboma bana, ainsi de suite. Babimi penza, vous marchez avec eux, bozo bete la bango maboko. Et ça passe. Et le plus grand perdant, et koza la banane. Tokota la bino lobby. Lobby tokota la bino. Tokota la bilongia batu bakoza la kuna. Et je vais me poser des questions. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Batouazaki kosuka na gombe. Bokoti si bango cité. Bango moko wana bazoloba. Non, voilà, vous avez vu comment l'FC s'est mobilisé dans les rues de Kinshasa. Ce n'est plus l'église catholique. Ce n'est plus l'église protestante. Oh, bah mobilisé dans les rues de Kinshasa et comme FCC. Ce n'est plus la Mouka et comme FCC. Pourquoi kasonité? Donc, Bazuna vient en Martin. Bazuna vient en Adolphe Mousito. Bangona Kitunga Moko. C'est l'FCC qui a mobilisé. À un moment donné, bandeko ya nouvel élan, ya vient en Adolphe. Balobi non. Bangote, yango ba memaki ba drapeau. Après basa l'évaluation, nous avons marché, nous avons fait à Kabinda. Kabinda wapi? Boko saka batune bozoko. Tala image ya Loja.
Et le kaka, na top Congo toyoka ke makambo. Tala image. Tala image. Compliqué. Nazo suki sana dossier ya Willy Bakonga. Willy Bakonga libre depuis hier. Akitaki cellule naïe à prison. Azali Banda. Depuis lobby. Et ce que nous disons, namoni mutumoko a lobby, batalisi lobo libanda, batalisi eteni libanda, batalisi bongo, ezana mutu ba condamné à vie, ba condamné mutu à perpétuité te. Ba condamné mutu à perpétuité te. Mutu a kokende. Si la justice estime que mutu wana cause à la libanda, ce n'est pas parce que mutu azali libanda ne dossier na ici. Il faut comprendre comment la justice fonctionne. Et cause à la mutu aza sous surveillance judiciaire de la justice. Vous avez en liberté. Et ça n'a pas condition moko boy. Mutu peut-être ayebi nzela wanate akomona kake batikie. Ezanini nzi. Bongo ezanini. Ezaya ke ale ba tindiki mutu ale Willy Bakonga yaka watoje mbika yo. Mais c'est pas comme ça. La justice n'a pas arrêté Willy Bakonga parce que yo lobaki. Justice wana mutu akangaki de mutu ayebi ndenge nazo ke na procédure respecta quelque part. Nazo suki sawana pona lelo. Meloko ngana koloba na bino tozana posa ya biloko ya kosunga bandeko à la fin de l'année. S'il y a 10 sacs de riz, s'il y a 20 sacs, s'il y a 50 sacs, s'il y a 100 sacs, ça dépend. Il y a ma coquille. Tokoti ko préparer cette action au tozali ko sal. Mais ce qui monique nanzela mais c'est tambwe, ozana confiance te. Ojipe okota nanzela mutumsus, l'essentiel est que ba congolais tolo bakamuke to sunganaka. Plus 243 998 311 332. Tomonani. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.